toujours vivre le DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Balandi ya DMTV mbote nabino esengo boyebi yango elalaka toujours na ngambo na biso po toyebi ke boza ebele o boza kolanda chaîne YouTube nabino DMTV oyememelaka bino ba sango to pe actualité mais tosaka pe ba analyse na ba réflexion sur ba sujet d'actualité ba faits sociaux na ba réalité ndenge kaka toza ko observer na mboka na biso République démocratique du Congo. Tambola na mokili omona makambo eloba bakolo eloba bakulutu na République démocratique du Congo makambo ezanga kate mais lelo toza mercredi 21 octobre 2020 date moko ebimi makasi pene bimi na importance moko ya kosaka koloba ndire neti kaka Félix Tshisekedi aza kozwa nzela ya indépendance pona ba oyo bazalaki ko douter ke azalaki pena kosalela imperium na ye ndenge penza azwaki yango depuis fin 2018 tango bazalaki proclamé élu na élection présidentielle liboso ya Martin Fayulu Madidi. Lelo ezalaki mukolo ya prestation de serment ya ba juge misato bazalaki nommé par Félix Tshisekedi le 17 juillet dernier bobi ordonnance d'ailleurs ya signaki oyo salaki makelele belé FCC kutuba boya kaka kondima yango. Vous pouvez imaginer que parlement à travers bureau nango donc ba président ba chambre mi balé à parlement ba Telemelaki Félix Tshisekedi ba boyi ko assister la cérémonie à prestation de serment pensant que ekosala mate Félix Tshisekedi vrai quinois Félix Tshisekedi noko a Telemeli pe yango a continuer ka kotambola pe prestation de serment et les canipe na palais du peuple. Ah mais oui, palais yango ezaka nango ya peuple, ezaka palais à ba député te, ezaka palais à ba sénateur te, ezaka palais du peuple. Tout moni pe sala yango esaki nango salle comble batu bayaki donc o bazala ki wana baza kaka peuple congolais oyo ba assister na prestation de serment. Évidemment il y avait ba kondiebele ba député bazalaki quelques membres ya gouvernement na ba ya sénat pe tomoni vice-président ya sénat Sami Badi Banga kozala wana kasi conséquence ya kokabola nyonso na kati ya mboka bokabola ba poste na bureau ya parlement to bureau ya sénat bokabola ba poste na gouvernement kasi ndambo bazo ya tibino bobo ndambo baye mbokelengi République démocratique du Congo RDC loko makasi jibe mpia na yemba depuis makambo yango yango to mona mais la kata cérémonie en prestation de serment où Félix Tshisekedi a côté toujours sur fond il y a mi balé symbole il y a victoire où papa na yazalaki kosala loko zangaki Félix Tshisekedi ka muniere na statut chef de l'état a betel sou muniere na cérémonie officielle ngasa moi genre mais Félix Tshisekedi a côté mbote na yazo pesa ezalinde ya deux doigts il y a signe il y a victoire Félix
Tshisekedi alongi nini to éviter est-ce que zali bataille ou alongi face na Joseph Kabila, c'est probable, mais loko peut retenir attention na biso tango public topé population ndambo bazwa ki chance ya kokota na kati ya salle wana ya palais du peuple tango baza ko interpeller Félix Tshisekedi dissoudre parlement et dissoudre parlement et message on nga pendant retenir makasi yangwana. C'est quoi la prochaine étape? Est-ce que la prochaine étape est la dissolution il y a parlement? Je crois pas. Surtout sali pendant moi analyse nga personnellement na zone dimatek prochaine étape et la dissolution il y a parlement, même si la crise qui était latente, la crise est la crise on c'est que ça le quoi ko batama o bango balé ko ça le quoi semblant. Quand je dis bango, nazolo bela ba lieutenant la bango te nazolo ba batu ya cash te nazolo bela batu FCC nazolo Joseph Kabila na Félix Tshisekedi bazale ko sala neti crise ezate mais crise ezalaki makasi. Nani na proposé bino moko bolanda juste na fin ya prestation de serment tango troisième juge asisi ko prêter serment na ye mbala moko ba pesa Félix Tshisekedi message. Mais message mosusu elanda ki ya Joseph Kabila torolobela ngo so bolandi extrait ngo bino moko ensuite tozonga wa pour que tout ça moi analyse muke et puis tokabwa na bisondenge zala kaka boyebi ke awa c'est DMTV mais la DMTV yango ndeko nanga buzana no abonné te mabe makasi ozela nini cliquez ka na bouton wana o ba komi s'abonner en une seconde komi abonné à DMTV et s'ilité cloche mon notification zo apparaître dès qu'on s'abonne ou cliquez pe on ko permettre au rattraper sur le côté sur to tiangwa. Merci beaucoup na monio sali yango tokotani tout de suite après. Mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Je prends acte de votre constatation. Cette prestation de serment va être immortalisée à travers ces procès verbal. Madame la conseillère va procéder dans les minutes qui suivent à la lecture justement de ces procès verbal de prestation de serment. Ainsi se terminera finalement cette cérémonie historique de prestation de serment des membres d'un cour constitutionnel. Alors la beauté du droit, Blaise, la beauté du droit c'est quoi? À partir de cet instant, les trois juges qui vont s'ajouter aux 6 autres pour former le membre d'un cour constitutionnel ont la compétence de juger de toute initiative d'interprétation en interconstitutionnalité. Or, il semble que depuis hier, il y a un groupe de personnes qui saisissent la même cour pour qu'elle se présente sur une question de constitutionnalité. Donc les trois ici, plus les 6 autres, vont siéger pour se prononcer sur cette matière. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'article 162 de notre Constitution qui dit la Cour constitutionnelle est juge de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. De retour boti kolanda bino moko preuve à l'appui po to ko lobaka tene lenga koloba na sentiment kaka to lobaka ko ndire to koselaki bato balaki kuna makambo bino mo boyoki ndenge peuple azolela ndenge azosenga kaka liloba moko dissoudre parlement do basengi na Félix Tshisekedi a dissoudre parlement. Est-ce que dissolution il y a parlement, est-ce que zali loko moko Félix Tshisekedi ko salango facilement okoki ko poser ba acte te sans que kokako
mesurer porter à ba acte wana topé ba conséquences ni ba acte wana ko kozala nango. Personnellement en analysant makamndenge zo kende na ndimite que Félix Tshisekedi na étape oyo akoki ko dissoudre parlement botu nanga pona nini. Eh ben tout simplement parce que soko dissoudre parlement et sengeli benga ba élection anticipée à parlement pona ko remplacer parlement sika. Mais élection ngo sango kana Corneille Nanga. Momente que pesa moi genre Félix Tshisekedi a gagné première bataille o ezali bataille à cour constitutionnelle. Nyo wana ezali moko ya ba institution o ezali très déterminante na o etali processus électoral. Vous voyez que souka ba résultat ba élection aussi bien sur le plan il y a député hein topé il y a président de la République. Vous voyez que ba résultat comme un cas définitif na cour constitutionnelle étape ya cour constitutionnelle ndé et puis ça na ba résultat caractère définitif oyo seni a publiaka ezalaka provisoire. Bon monisco importance ya bataille au Félix Tshisekedi a outi ko gagner. Alors pona kokoma na étape ya ko dissoudre parlement à mon avis ndenge nazomona la makambo ngo peuple asengi na ye mais pona Félix Tshisekedi kozala nanu la prochaine étape après la cour constitutionnelle c'est maintenant voir jeter un œil na seni et pas yo pesengeli ba désigner ba animateur ya sika pona koyeba ke ba kozala wana soki bazali proche nanga te bazala au moins batu moko bazala vraiment impartiaux ezala te ke batu oyo bazala mutu moko fini bouton asali ndenga lingi taka neti batu FCC lobby ba beti réunion moko show na show buzz neti ka po basala buzz mais paraît que buzz ngo pe simbaki te mais ngate na lobby wana Serge Kabongo na émission na kiosque ndaboka kimolo mo ya bongo inspiré pe biso atala kaka mais réunion basali ka po mutu moko a décider na batu oyo peuple nda vota bango parce que tant baloba ke parlement neza parlement moko ya lokuta bato wana ba votama ya solo te mingi ba ekondima te mais mutu moko oye kuta vota bato wana te mais apesi injonction na bato pe bango nyonso mutu moko te aye mboka ya ndenge nini loba boketu premier wa yambo quel genre de play que nous sommes oyo mboka ndenge nini batata mikolo ba votaki yo na bato moko boye yo mutu moko oyo votaki kutu yo te parce que zaki na droit ya voter ka député moko peta msu na circonscription oyo ya yo pété mais alobino liloba oye pété et ça en sens terme ou tapé ça que mandé za peuple ce n'est pas Joseph Kabila il faut te citer parce que yende autorité morale et FCC autorité morale mais apesio place na parlementaire autorité morale apesio siège na parlementaire je peux comprendre que yenda pesa on a gouvernement mais apesio na parlementaire un peu de respect à ce peuple c'est pas normal hein ba makambo to vivre na mboka na biso mokoni mboka na biso koma pendant ba politicien moko mature we bi susu ke Abdoulaye Wade yaka na mboko yo afinga ba politicien na biso mabe est-ce que makambo Abdoulaye Wade lobaka sur nos politiciens est-ce que les cas d'actualité te tokola ko bongo kitoko tanga sepeli nango vraiment te mais en tous les cas nous passons à la prochaine étape ba prêter siko serment bosko bino boy sabiso nini ekokoma que va advenir demain de cette cour constitutionnelle beaucoup continuer ko boycotter ko kamwa FCC boycotter le loko ya parlement ndako yemoko sika asiejaka masolo et lekani nango quand même Félix Tshisekedi asali forcing d'après bango mais Félix Tshisekedi pona ye prestation de serment il nga qu'est la présider quand na mutu moko et c'était lui le chef de l'État il a présidé un point un trait masolo et les kezaki pe devant parlement puisqu'il y avait des députés il y avait aussi des sénateurs et puis peuple pe na mwandambo bakoye kokota na salle wana bazalaki parce que peuple nyonso tako kokana kati ya palais du peuple wana. Alors un autre message au biso toyoki wana évidemment wana salango bato IDPS ba message na bango bongo ko krechaka kaka jikaka ndenge zala kaka mais na sentir que moi na o bina filé musicien o auté pas Fabregas ça sali moi succès na na moi ntembo na ye okika ndenge bazoyemba yango oh mama mame oh mame ma Kabila zabolole awela ki parlement na gouvernement abosani justice oh mama mame oh mame ma Kabila zabolole nzembo ngatem na embiango je ne peux jamais me permettre ko finga moto parce que éducation peut tozwa na ba DMTV awa et kotinda to finga moto
Mais ici, nous parlons des faits. Et les faits, ezali que na vidéo, tout ce qu'on propose, bino boyoki, pe Félix Tshisekedi ayoka ki yango, ba député ba ki président ba yoka ki yango, ba konjo ba saki président ba yoka ki yango, que batu ba sengi ba dissoudre parlement, et puis na sima ba mbinzembo wana, que Kabila wela ki parlement na gouvernement, bosani justice, lelo justice ezali netika robinet zo kangama zo coincé, makamunyo surtout, wait and see comme disent les Britanniques, tokotal la lobby, et pas wapi kokumba biso, mais on dirait kaka makambongo pendenge zo kende, Satan côté la bango, babunda kaka totala nini okopesa. Est-ce que nakoswa na bango, to nakozala bien na bango, qu'on se le dise, est-ce que peuple azako se retrouver? Est-ce que peuple congolais a se retrouvé dans Marambo Union? Surtout, je ne pense pas. Je crois que il faut réfléchir à deux fois. Peut-être que Félix Tshisekedi a comprendre que ce qui n'a l'andika kabato FCC ou baola lisanga pongi pour bilan n'angez à la très négatif P 2023 n'a qu'au réussir te na ba élection yep à mobali abandiko téléma. Voilà les solo tolonga gito memelabino na tango ya lelo juste kaka quelques temps après prestation en serment, il y a 3 juges devant son excellence le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bobi que chef de l'État na moko alaka moko signature ka moko mikolo et ande Félix Tshisekedi oboyi sala mokili na yo ndenge kaka et comment nango kolobama na mboka na biso République démocratique du Congo. So bo sepeli na moi analyse muketo sali bo tikela biso like bobi que ça biso bien sûr tout monde yango encourager biso makasi mais mingi pe oza na moi point de vue na ya ko émettre tela biso ngo na commentaire et kokalana ya biso de tiango na commentaire mais pardon ko fingate po biso to fingite awa et vous appena malamu te to zala moi civilisé vous appena malamu mingi mais mingi pende ko ngai soke ko sepelisa yo pona nini to ko m'abonner na chaîne na yo DMTV une fois ko cliquer na bouton en rouge ba komi s'abonner ko mona cloche moko ya notification ko bimape yango za pona ko permettre yo et alerta kayo à chaque fois to tia vidéo en ligne awa na chaîne na yo DMTV. Merci na yo mutope si biso minute na yo to yebi que ça si précieux pour la kolanda biso na moi réflexion muke auto sali awa peut-être que kutani pe na réflexion yo salaki na mark solo yo ya actualité à lelo. Merci vraiment beaucoup to kutana bino sous prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Nzambe abatela bino abatela pe biso. DMTV vous dit au revoir.